Kilongo TV. Kilongo TV. Il faut tout aimer de papa Lumba et de maman Mongo. Beaucoup à le koto. Soki na soyemba opeki sangate oyebite bisika sabato kotanga Unayemba buye soki nakoma kosambela sambela opeki sangate oyebite bisika nsamba swanga unasambela buye soki nakoma kobina bina opeki sangate oyebite makambo nsamba salelanga unabina buye sambe nasobinela azansamba busolo oyo nasako yembela yende samba libela sambe nasoyembela azansamba busolo oyo nasako teya yende samba libela lelelelelele nalingi mobalo oyo nalingi mobalo oyo yeso. Merci, merci. S'il vous plaît, petit Bango Kimia, en tout cas, la photographe, dans la caméraman, petit Bango Namu. Petit Bango Awa Kimia, dans la Moussala. S'il vous plaît, ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye ayoki soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzamba lokotanga unayemba buye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzamba zwanga unasambela buye soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzamba asalelanga unabina buye nzambe nazobinela azansamba busolo oyo naza koyembela yende samba libela nzambe nazoyembela azansamba bosolo oyo naza koteya yende samba libela lelelelelele nalingi mobalo oyo nalingi mobalo oyo yeso aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te
esinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso 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 apambolinga chilobo yeso lokotinga pesitino azanzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo waki bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola. Notre sœur Renate est mariée et nous sommes là pour festoyer dans son mariage coutumier. Si je quelque part, quelque part, quelque part, quelque part, comment voyez l'élo, bakalisa kiba bima, liboso la biso. Comment mobali yango aza nani? Mobali yango kombo na ye, Manuel Mwana Moxi, kasi aza na biso te, mais aza représenté par son frère Sami Kiseka. Putain que je me fais le plaisir, il n'y a aucun désolé. Bangonde bakomi mibali na biso soki nalobi biso mponga mpe naza muta théâtre lokola Renate. Voilà. Non, le grand roi. Alors akutani na mwana mwasi moko, mwana mwasi kitoko, mwana mwasi bozenga, elenge mwasi oyo soka alobi soka seki mobali alali oyo asalaka esengo mobali na ye kombo na ye Renate Ngaya Renate Kalemandaya, il faut coup aimer de papa Lumba et de maman Mongo. Beaucoup à l'Okoto. Son père Kalemba Floribert et sa mère Bayonga Marie-Claude sont allés dans l'au-delà. Et que j'ai gardé une minute de silence pour leur mémoire. Ceux qui ont côté les mains, il fallait qu'ils soient là pour célébrer l'élo, pour festoyer ensemble les Namois en avant. Malheureusement, ils sont dans l'au-delà. Que Dieu soit loué. Peut-être qu'il faudra une minute seulement en leur mémoire. Merci beaucoup. Merci, on peut s'asseoir. Alors je demande donc au papa de Renate, Soki Bazadi, Bakoyi Kotelema, papa et Renate, Soki Baza, Bako Kotelema, Maboko,
bango wana bapapa ya Renate mpe nasengi na bamama ya Renate soki baza bakoki kotelema we tobeti bilolo. Laissez-moi vous dire une chose. Pardon, votre attention s'il vous plaît. Votre attention s'il vous plaît. Tosali moi erreur. Erreur tosali ezanini. Ce qui se ressemble, s'assemble. Donc le papa et la maman de papa Manuel. Est-ce que tu peux honorer Bango pourquoi tu peux garder une minute de silence avec mémoire. Tu peux s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Nalina qui n'a posé 2 questions seulement. Tovandi s'il vous plaît. Tovanda. Nalingaki na benga tata ya Renate. Nalingaki na benga tata ya Renate aya. Nalingaki na benga baboti ya mobali ya Renate. Ba représentant baya. Tosolola. Toyeba. Soki bakapelekaki abonné qui forme. Papa, merci papa ye. Papa. Merci papa Zoya. Bonjour papa. Ah merci. Est-ce que Mibali Oy Babali Mwana Nayo Bapesa di makambu nyonso. Makambu nyonso ici. Eloko akobaki Césate. Akobaki Césate. Tobeti bilolo. Mbote papa. Est-ce que la famille Oyo, botikali na nyongo? Botikali na nyongo te. Ata eloko muke ezangi te. Muke ezanga. Tobeti maboko bilolo. Bongo. Ba papa bandimi ke bazwi nyonso. Baye babali bandimi ke bapesi nyonso. Nani muta kokanga libala? Nani muta kopekisa libala? Nani mutakonoka libala? Mandoki nyoso Sabo DJ soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu apambolinga Yesu Yesu apambolinga Chilobo
Nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo waki bafils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo nazalaka kobala te apesinga apambolinga yesu apambolinga yesu yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo waki bafils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki
bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitino Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Salangombe. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola. Biloko yaba mama na biso oyo baboteli bito elenge ya mwasi kitoko na bandeko les amis et connaissances sont capables. Alors nous tenons en fin de compte de remercier notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ pour la paix et la bonne moïse, paix la bonne santé au Yabisibiso. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Merci. On applaudit très très fort. Voilà. Et si papa Kéhi, ne et si papa Kilo Bakokende, kasi on a invité les autres, ils font la mission à Wanakuna. Maman Renate, na papa Sami, soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka
kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso 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 apambolinga chilobo yeso lokotinga pesitila azanzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sina sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela azanzamba bosolo oyo naza koyembela nzambe nazoyembela azanzamba bosolo oyo naza koteya nalingi mobala oyo yesu azanzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso apambolinga yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga pesitila azanzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela azanzamba bosolo oyo naza koyembela nzambe nazoyembela azanzamba bosolo oyo naza koteya nalingi mobala oyo
nalingi mobala oyo Yesu aza Nzambe ayoki bosenga na nga Nzambe akabasa ye ayoki suje na nga ye Nzambe alonda ye nazalaka locataire apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai yoyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu Yesu soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika Nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika Nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo Nzambe asalelanga Nzambe nazobinela aza Nzambe bosolo oyo naza koyembela yende Nzambe libela Nzambe nazoyembela aza Nzambe bosolo oyo naza koteya yende Nzambe libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza Nzambe ayoki bosenga na nga Nzambe akabasa ye ayoki suje na nga ye Nzambe alonda ye nazalaka locataire apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai yoyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitila aza Nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na Yesu elongo tozomata mabe ya Nzambe eza wapi soki Nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Salam ngombe. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu apambolinga Yesu Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitila aza Nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na Yesu elongo tozomata mabe ya Nzambe eza wapi soki Nzambe azopambola yo lingana loba kelekele
Syndicat. Que Dieu vous